Bonjour bandeko, ezangai Platini, chauffeur. Na salaka na société ya location ya mituka quelque part. Ezangai nde ndeko oyo bozomona ba video ezo circuler babetaki epa ba militaire na ndako ya rebe. Soki na répondaki te ezalaki parce que nazalaki na hôpital na bandaki ozwa nanu basoin par rapport ya ndenge babetaki nga. Yango nalingi tosolola mwa muke, yango naye mpona répondre mwa muke par rapport ya ba video oyo ezo circuler par rapport na ngai na madame Rebo. Nayoki audio oyo ndenge papa sango basolaki na Rebo, ba famille na nga nde batindeli nga ngo lelo, nga pe nazalaki surpris ya koyoka yango. Toyoka nanu mwa muke. Ezo soigné ensemble. Et babandi kotala, et puis en même temps, il filmait au téléphone. Ils ont filmé, hein. Chauffeur en azaki, on a commencé à communiquer avec elle. On a employé les sacs, on a dit, on tient, on a fait un monde, tout cas, chauffeur en course, on a mis dans ma campagne. On m'a dit, tout le monde s'est calé, et puis voilà. La vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, mobanga, on a dit, on a mobile, il était, moi, et voyou. Quand la sac a suivi la table, tu m'as dit au tal, et que ce soit où la porte qui tombe à la vie, ils ont suivi mon coin, ma maquilleuse et puis bon, chauffeur, avec qui les bossons, on a passé le sac qu'ils ont acquis. Mon bal était, moi, et voyou. Quand la sac a suivi la table, tu m'as dit au tal, et que ce soit où la porte qui tombe à la vie, ils ont suivi mon coin, ma maquilleuse et puis bon, chauffeur, avec qui les bossons, on a passé le sac qu'ils ont acquis. Avec qui les bossons, à salir mouvement quoi, on n'avait pas compris, à Kitty, à Balou qui n'a rien à s'y m'a déposé, là on a dit, à salir mon mouvement est délai, à Balou si en tout cas, à quel côté les salons, donc, la mûre place caméra de surveillance, ils ont acquis. Donc, tant qu'on compte à ça qu'il a assez. J'espère que Toyoki vidéo en abissonne ça. Na boité à PC explication na par rapport à la vidéo na yango na répondre par rapport à la vidéo wana ezo circuler nga pe naza nango na téléphone nanga batindeli nga epa ya ba membre ya famille nanga parce que ba moni yango epanzani partout. Nazwi ngai tangu na ye na mutuka o bozomona noa wana nga mutu na ndo kumbango na ye na kotaki na longe oyo nazwaki epa ya ba réalisateur wana pour que na tcha na mutuka. Alors lorsque na ye na mona mutuka, la fille aye na fongoli coffre ya sima pour que na tcha na zui allonge na déposa ki yango kaka bongo parce que la fille a benga kinga non tonton s'il vous plaît est-ce que na koki obomba saki nanga a liboso parce que na ba tournage boye souvent to bumisaka ba biloko na ese non nde bomoni na zonga ki na ese no bisava problème te tcha nde na zongi na zui nazo luka moyen na bongisa longe na zui na bongisa longe na zui na kangi coffre nanga ya sima mais ekangamaki bien te po natikaki nano po ke nakende nasunga la fille akotisa pe biloko na ye na nini ya liboso nde bozomona na video wana nazwi portière nanga eza na système moko eza na caoutchouc mo ezalaka na soki okanga eza automatique soki ozokanga ngo caoutchouc wana eza ovanda bien te esalaka barekile. Alors lorsque nakangi yango navansi caoutchouc wana nakangi yango nazwi nde na ye na remarqué que portière nanga na ena bloqué mutuka boye mutuka est bloqué te comme olele babandi au sifflet. J'ai remarqué que portière ekangami te.
Alors madame Rebo alobi yatika saki liboso. Alors soki katika saki liboso, la fille maquilleuse wana lorsqu'aye pour déposer saki na ye liboso wana alingaki amona saki wana liboso. Alingaki amona saki wana liboso. Lorsque j'ai remarqué que portière et coffre kangami bien te, nde yango moni mutuka ezalaki na nzela na longoli mutuka na tia na parking parce que na tableau de bord ezo sa nini ezo affiché portière. Yango wana nazwi na kiti na baluki na sima po ke na bongisa biloko ezali na sima po portière na nga coffre na nga sime kangama bien po na bloquer mutuka. Nde bomona na ba video nazwi vi ke ezalaki première fois na nga na mona scène ndenge esalamaka ndenge batournaka ba clip na leki mopanzi na tala parce que ebandaki déjà wana madame Rebo azalaki amati déjà nde nazotala kotala na otala wana nde bino nazonga nasala eloko na ye nazwi na fongoli coffre nazwi na bongisi eloko oyo ebandaki koempêche coffre allonge nde nazwi na kangi portière na kangi coffre nanga après na ke kotala clip ndenge scène ezosalema. Yango nazosenga babimisa ba video de surveillance nyonso pour que totala ba mouvement nanga si réellement nazalaki na saki na ye na maboko soit na chaki loboko na kati ya saki na ye. Nde balobi par rapport ya caméra de surveillance wana nde bakizelenga moyibi. Nde balobi eloko mouvement na nga seke eloko na bandaki obomba kuna na kati eza saki na ye. Et pour toi tango batali vidéo de surveillance bayo contrôler mutuka tina se batomboli bakiti et tout ça batikali omona ta trace moko te ya eloko na ye ni saki na kati. Un moment avaba bimisa ba vidéo oyo bomoni na réseaux sociaux mouvement na nga ya liboso ezalaki tokendaki supermarché pour que tosomba mai pour batu bamela. Alors j'avais remarqué que place na telemisa ya mutuka na telemisa yango mabe nde na yo ozonga sima nazongisi mutuka sima na kotisi yango vraiment na parking normal wana tozalaki na supermarché eske na réalisateur moko ya koti na kati nga na ye na parke mutuka mopanzi kiti oyo réalisateur avandaki ya liboso eza kiti oyo madame Rebo alobi ke atikaki saki na ye nde na ye kotelema liboso ya eska na porte ya sortir pona zela ye abima pona signale ke mutuka na tshekuna te mutuka eza koto na changer parking po libanda na telemaki mabe. Lorsque aye okota akoti avandi liboso nde to démarrer mutuka na zongi sima tosali manœuvre tokei yango na osenga na bandeko eska bapesa video balakisa video o lorsque na telemaki na parking place na tshaki mutuka so po baza na ba caméra place wana balakisa mouvement na nga soki nazalaki na saki na maboko soit napesaki yango mutu akende nango nde na pokwa tango scène esili nde toye babandi oluka saki tout ça bafuye na mutuka na nga eza te bango balobi kaka caméra de surveillance wana mouvement nasalaki seke na bandaki obomba saki vi ke menace bandaki na se sentaki na zanga moko nde bato baluaki mutuka na agence wana nde baye obenga ye falaka koma na nde
parmi ba membre rebo ba solliciter ba lobi non to kende ata liboso ya Showbiz. L'état patron et agence aya pour qu'il récupérer mutuka. Menga na insista ki non to kende liboso ya SK balakisa ta caméra de surveillance, balakisa caméra de surveillance. Nde toyo kende liboso ya SK toke totuni bagarde. Bagarde balobi non place boteli misaki mutuka na ndenga boulevard kuna caméra ezwaka kuna te. Po na komena bango bongo parce que explication tout non pesa bango kezanga te bango bazondima te. Nde balobi tozonga na Showbiz place toteli misaki mutuka place oyo chef wa agence wana falaya. Yango kokoma tokomi na Showbiz na koma ko se sentir nga moko isolé nazana mutuka batu nga moko bazo senga nga clé pesa na nu clé na bi non pesa clé bon te il faut patron agence ana ya pona remettre clé na maboko. Alors na se sentaki déjà menace komi bango bazaki ebele menace komi nde na yo kima na luka poste moko la police pour que na kota ta pona za protéger pour bango baza ba civil ba koma déjà okana nga mabe. Nde na yo kima na kimi na lupangu moko wana na sote mir na kimi na lupangu wana nde ba sécurité wana bazwinga. Nde un moment nde na ye ko ba nani ba sécurité na ba bombinga lorsque ba bombinga bango baye bazo senga nga ba sécurité baboya ki ba bengi intervention na bureau na bango. Obenga ba bengi intervention na bureau na bango un moment nde na yo mona jeep ya ba PME. Koya jeep ya ba PME nde ba sécurité wana chef na bango awutaki na bureau na bango nde ya livrer nga kende nde ba PME bazwinga direction direct tina lupango arebo. Ngai soki nakendaki na maboko ba PME parce que naebeke baye po ba protéger nga parce que nazalaki déjà na insécurité. Mais ça m'étonne tant to longwe wana nakanisaki ba omemanga na bureau à la police nde ba meminga direction ti na lupango arebo. Nde place ba bandi ko betanga mais langage nanga ezalaki ka ke nayebi te. Nde vers ba 4 heures. Ba 4 heures nde bazwinga lisusu bakaninga basinga sima nde bazwi ba maitinga na jeep ko betanga nzela na jeep ti na eki omona bakenanga ti liboso ya en face ya cinquantenaire nayebi yango vraiment te soki ezala wapi place yango en face ya cinquantenaire nde bakenanga kuna. Alors place bakende nanga tovandi wana nde babandi komenasenga babandi komenasenga babandi opusenga na loba kaka vérité na ebisi na expliquer bango na façon nyonso bango pe bazondima te. Alors bazwi ngai libanda place na vanda na kit bazwi babandi okenanga na bureau moko wana na ebite soki pa docteur moko wana nde docteur wana na munoko na ye azwe bisanga lobi avana koma nanu na kati kuna nde docteur wana bilatisa ye eloko wana bazwi balatinga masque moko wana bazwi bakaninga elamba moko efininga pena misu ndo moyen putu na mona ta place bando memanga ezati. Alors na kobanga wana no bi nzambe oyo baki obomanga te bwe nde na bakotinga kuna babetinga pati na vandi na se babandi osenga nga na loba vérité après batika nga na loba vérité nde baotika nga tout ça babandi opousse nga na loba vérité basala vidéo après batika nga nde na ye kondima vidéo o bozomona na ye kondima par sur base ya torture bakoma déjà olakanga liwa ke yondo ozana oza muto boma awa mutaroya otala yo azate famille no pe baoyeba te esalinga kobanga na babite lokwa balobi ke na loba nandima kaka comme ça baotika nga nde yango wana nayaki ondima basali video nayaki ondima na lobi no nga mutu nazwaki yango sur base ya kobanga
via ba popo babandaki obimisa. Après bayo ebsanga na balobi non nde zana to sala o video mais il faut ndimage yo muto zwaki biloko wana po ba ofuta mando ken. Alors amandi basengaki ya $500, amanda $500 et yo sala ke chef ya agence aye na $200 nga moko na tindeli bango $100 na téléphone. Après totiki na téléphone Android ya grand frère nanga ezali kuna totika kiango po ke lelo lundi to kendo récupérer kutu téléphone eza wana o totika kiana po na $50 eza téléphone à grand frère po na sengaki bango téléphone nanga bazongisi nanga téléphone nanga po ke na benga moko ya famille nanga po ke nde na yo benga grand frère nda yaki asime ayo tika téléphone. Alors bango bazalaki toujours à contact na madame Rebo, bazalaki toujours à contact ti ba sola na epe ba ocha ba mail libre nga moko na yoka nde ba ebisinga balobi awa nyonso to eloba ma donc eza yende mutu mukolo biloko nde mutu opesa ordre soto sala ndeni nde ba e ko salisanga décharge bayo benga madame Rebo bache mail libre nde madame Rebo alobi non biloko nanga ebungi et tout ça mais il faut rembourser ba biloko nanga o ebungi nde ye type wana atuniye biloko ngo supposa eza ya combien nde ya lobi eza ya $7000. $7000 wana nda lobi fa futa $7000 ye mokonzi wana ayo senga alobi te $7000 a kokate aja jeune a débrouillera $7000 a kokate yango madame Rebo ayaki okita ti na 4000 ayo okita na 3000 nde tosalaki décharge ya $3000. Donc vidéo o bomona na ndimi wana eza sous pression oyo ya ba propos babandaki ko tenir pona se sentaki naza déjà na danger na ko perdre vie nanga dona ndimaka pour ke batikanga biloko wana eza nango biloko mokili na bando futa nanga $3000 wana ata malembe. Donc histoire yango wana